Natambusaki bomoi na ngai na banzela ya pamba, na maso na salaka na mimonaki ngai nzambe. Ndako nini ngai nakotaki te o, maji nini oyo ngai nasimbaki te o, banzela ya ndenge nyonso ngai natambolaki. Mokili oyo makambo ebele, mokili oyo makambo ebele. Eloko nini ngai napesa yo te papa, eloko nini ngai napesa yo te o Yahweh, solo bolingo na yo na golo gota. Bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre les sous les baobas, présenté par votre humble servante la danoise. Bah bonsoir, bah bonjour, vraiment. Bah yenge na bande konabiso ya Bundudia Congo, vraiment bah yenge belé na bande konabiso ya Bundudia Congo. Bah shalom, lelo dimanche na ba homme de Dieu, na ba chantre de l'Éternel, na ba maman pasteur nyonso to pesibino vraiment ba shalom, bisika biso bizwibino. Bobo to bonde ko na bande konabiso catholique, bango bakotaka messe na bango na tongo ero bazali déjà na kati ya ndako bazali ko servir ba papa na ba maman. Vraiment, to sepelaka ka ndenge to yaka bino moko boyebi la danoise ayaka ka na kati ya bandako na bino juste pour na olamisa bino ba conscience. Bobo to vraiment lisusu na bande kwa catholique to pesi vraiment ba shalom ebele na ba homme de Dieu et puis to zong seli kuna bande ko na biso ya ba musulman ba salam alaikum bisika nyonso et zui bango vraiment to sepelaka kozala bino elongo respect na bono boyebi kia sakidila na bande ko la biso ya ba chef coutumier nyonso ba chef coutumier ba respect belé vraiment bozali na se ya sous les baobas oye pesami na humble servante na bino la danoise toye kolamsa conscience kaka ndenge toyaka ba merci ebele ba love na ba abonné na biso nyonso o bazali ko soutenir site oyo vraiment bo s'abonner pe bo partager bande konanga bo gardaka be mission te bo partager pona bino moko boyebi siko tozali na mupepe ya sika o tozali ko benga sous les baobas live together bande konangai soki bo partager te ndenge ni bokosi sa solitude na kati ya diaspora vraiment ba o nyonso bazali ko s'abonner na live together bozali bino moko bozali wana bozala ba témoignage ya malamu ndenge bo bandi déjà ko sala ba rencontre na bino ndenge pe bozali ko solola entre bino bozali wana penza boyebani parce que tala kaka peuple congolais azali peuple moko na buzo bande abimisaka mutu soki ezali makamba buzo bako bimisa mutu soki ezali makamba sérieux alingi anonymat ala danoise nga kaka anonyme soki ezaki kofinga koloba bakosala ngo mbangu kokoma ba commentaire mais l'air ekomi likambo ya takos oya bien yango bango bazali koloba bazala anonyme yango bande ko na biso ebele en tout cas bazali anonyme bino moko bomonaka ba relation o esalaka ke papa na mama basangana pona babota mwana babota bomoni oye botami ba mikonzi batu nyonso balekana na nzela wana ba congolais babengaka ngo makamba soni yango la vraiment ba dekola ngai bozala se asule baoba oyo nyonso ezalaka makamba malamu kongola mona rango mabe nde ezalaka malamu bon ezali rythme wana metoye kaka petit à petit kolamusa conscience na yebi ke tokolamuka boya ebele boya hésiter te surtout ba papa boya ebele naza na besoin na bino bat bozana kati ya solitude bino mtu bozana pasi soki na salaki yango ezalaki na likanisi mingi ya kosunga ba papa pona ba mama bazalaka toujours na bana na bango bazana ba koko na bango bayaka kotala bango ba solitude ezalaka mingi te mais ba oyo ba monaka pasi ezalaka mingi ba papa bazalaka na mwa soni ya kokende kovanda epa ya mwana na ya mobali ou bien kokende kovanda epa ya mwana na ya mwasi soka koli yango bazalaka na solitude alors bande kolanga bozela te tango bana bakokola balongwela bandaku nde boya kobenga la danoise mususu tango wana la danoise site se kangama
Tangu yangoyo, ozana 30 ans, 35 ans, 40 ans, ça dépend âge nini parce que tozana mibali ya âge nyonso, tozali pe na ba jeune fille ya âge nyonso, bazali koluka mibali. Mais bandeko na ngai, bozala na ba condition moko ya tolérable, bozala vraiment relax bandeko na nga, botalaka enveloppe extérieure te. Vraiment nazali kokota na moi conseil bandeko na nga, mobali na mwasi batalaka ye na enveloppe extérieure te. Yo ozali kotala beauté, ozali kotala kinga na lingi mwasi na nga zala pembe, na lingi mwasi na nga zala munene, bamsu na lingi mwasi azala muke. Yo kopona mwasi azala munene lelo, lobi akoipe kobela maladi, akoma munene eza lokola ballon, ekoipe kotoboka mwasi akondi fia. Okoipe koloba lelo lingi mwasi azala muke, akeipe aboti munene ye. Wow. Donc ba mama batata bandeko oyo bozomona oyo extérieur eza enveloppe pamba totala oyo ezali intérieur luka mwana mwasi azali na bolingo oya kolinga yo bandeko na ngai nazali pe na bato ebele balingi mibali na bango bazala ba chrétien basi na bango pe bazala ba chrétienne ngai na boyi te mena kosenga na bino boluka mwasi oyo azali na bolingo oyo lelo soka azali na bolingo kuteni na mwasi ya bolingo okoki komema ye pe oyambisi ye Yesu Masiya okoki pe komema ye pe na église na bino. Mais bino bozoni ko bazali ba chrétien, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais à la langue baza ba sorcier, baza ba sorodiongo, yango bosala attention na ba parole na bino. Vraiment bozali bienvenue bino nyonso, toute race confondue, tout pays confondu, bozali bienvenue na site de rencontre bandekolanga, boya. Je suis là du lundi à vendredi à partir de 16h. Hein, heure il y a Angleterre et puis à partir il y a samedi ezali open 24h sur 24 vraiment bozawana boya ebele je suis là nazali toujours ko sala ndenge selon Nzambe azali ko sunga biso. À part avant kota na lisolo na ngai mama bandeko na kolinga na pesa moi annonce muke parce que tozolinga penza to lamsa conscience tozolinga to longola solitude avant to kota na kati ya annonce wana bino moko boye bozali na se ya sous les baoba. En tout cas, batala sous le baoba pambate, moi kopa ji, moi kopa vin, moi kopa mai bandeko na ngai na moni pe bato ebele ba komi déjà ko komituna ka ezali lo koni no melisaka biso ba mai bandeko na ngai ezali juste relax. Ezali juste eloko moko esalaka bien bandeko na nga bomituna ka ba question ebele belete. Soki ba sengi o mela kopa ji, kopa vin, kopa mai. Soki ozana na yo na appétit te, komela na yo te. Ce que vous en appétit, zwango, et ça la katokos. Ngape lelo, bandeko nanga, nazali boso dabino, msubolo, bien akopola danas, eza vide, te. Lelo vraiment, tozali, nazali komela moi, vin rouge nangai, et ko salanga, takos, nandenga mukete, bongo to solo la nabiso, bandeko nanga, to uti kolek sa feti ya Pâques, bino moro boye bina feti ya Pâques, to mela kamakila na Yesu. Alléluia makila na Yesu bandeko na ngai yango biso to komela lelo na se ya sous le baoba to mela na biso bandeko na nga esalaka tokos na ndera mukete wana ambiance ya sous le baoba bo eswa bino na pete voilà bandeko tozana ba annonce to limite to pesa moi ba annonce. Pour le banon soit les os à la bien bande kunangai. Bozapete o balingara ma solo li solo koya. O yon surtout aux olobo ils ont un cadre et émission nangai. Donc naza déjà nasi na leken introduction naza ce qu'on a quatre développement bandiko. Conclusion nangai le londe aux ali solo. Voilà. Vraiment tozana bandeko ebele bandeko nangai tozana bandeko tozana papa na biso tozali ko continuer toujours awa na kati ya Londres azali na âge ya 47 ans azali ko luka mwasi oyo avandi na kati ya Angleterre ezaka kate na Londres partout ozali na kati ya Angleterre soko yebi ozali mwana mwasi moko ozali mwa taille ya mwa mukuse mulai mingi te papa na biso pa lobi aza mwa mukuse et puis ozali nzoto mike contacter la danoise yaka papa na biso azali wana azali kozluka molongani tozali pe na papa na biso papa évangéliste azana âge ya 43 ans azali pe na kati ya Angleterre ye pe azali koluka molongani azali open na tous les pays
en tout cas bo contacter ngai okozwa libala ya Tokos. Tolongwe kuna bandeko na nga na kati ya Londres kaka na awa na kati ya Angleterre. Tozali na ba mama ya 48 ans, tozali na mama ya 38 ans, tozali na mama ya 37 ans, en tout cas tozali na ba mama ya tout ya génération nyonso. Boya ebele ba papa bazali wana bazali kozela bino. Tolongwe kuna tokei na mboka ya Belgique. Tozomona mama na biso azali na 51 ans, azali interprète na kati ya église. Yebe azali koluka molongani. En tout cas, oya sepel na kati ya Belgique azali wana azali prêtre pardon na ba mibali nyonso ya monde entier. Vraiment azali kobenga ba diaspora. Tozali kosala oyo pona ba diaspora. Vraiment tozali pe na kati ya Kinshasa, tozala ndeko na biso Vincent Chuilizi, yepe asalaka pona bato oya Congo, pona entre Congo na ba diaspora, mais biso a tozali kosala pona ba diaspora. Tolingi vraiment boyebi ke tango tobimaka, ndenge tobimaka na ba mokili oyo, tozalaka na bande kote. Muto okutani na ye ndeko na yo. Yango wana suite ya ba solitude wana sous les baobab live together. Ebotami pona elongola yo ndeko mwasi na solitude kobanga te yaka to solola inscription. Bafati. Non, comment ça? Centre médical ambassadeur pour Christ ezali kobenga bino boya ebele vraiment solution ezwami bande konabiso les ambassadeurs bavandi na Londres bazui likanisi moko ya malamu ba papa ba mama bandeko boya ebele basali centre wana ezali na Kinshasa précisément na Kinshasa boya ebele pona boya kozwa ba traitement ya bandeko na bino oyo nyonso bazali kobela bolongo la souci solution ezwami bandeko na biso bazui solution na idée ya ko aider bandeko na biso o bazali maladi na kati ya mboka na biso tozali kobenga place nyonso ezwami yo na kati ya République démocratique du Congo bo contacter bandeko na biso pona solution ya bandeko na bino oyo bazali kobela ofuti mbongo na kati ya Europe basoigner ndeko na yo na Kinshasa. Vraiment pour na ba contact tozali bokoki ko contacter ba oyo bazali na Londres même partout na Europe tokotia ba numéro na biso wana tozali na papa na biso papa Pagé boko benga ye bokoki pe ko contacter papa na biso babenga pasteur Tino musika pete tozali na papa na biso papa Guilain yepe azali na biso elongo papa Guilain bokoki ko contacter bango bazali wana pona service na bino boya ebele bazali ko traiter ba maladie nyonso médecine interne ezali accouchement pe ezali vraiment maladie nyonso ezali soigné hôpital ezali bien situé et puis ezali très propre boya ebele ezada ba équipement moko ya makasi e uti na Europe même ba maladie ambasu bazali kozwa lobiko ba prostate pe ba papa bazozwa lobiko boya ebele solution ezwami. Oui, topesi bino merci bana Londres mbote na bino bisika bozwami. Et topesi les ambassadeurs pour Christ à Londres merci pour la œuvre kitoko au Saïli Biso centre médical les ambassadeurs pour Christ à Londres ezali centre moko esalami na ba caractère international ezali précisément na Kinshasa capitale ya RDC na commune ya Masina. Félicitations na bana Londres. En tout cas de bomoni ngai awa déjà bino lingo dongo na kati oyo ezali publicité ya lisekité nga na sana d'abord muto na belaki na beli makasi mele na komi na centre oyo bana Londres na moni telibiki na ngai monani po soin ya kitoko eza na kati ya Londres awa. En tout cas bana Londres bolemba biso te. Mama okomaki ya one nakumaki ya ndiko na mama simu pesa mimenga afone obuda oti na komini oti kana sina petro Congo. OK maintenant ndongo ya kia oti boti ba impression les années par rapport à traitement de soir l'impression c'est ça parce que c'est kitoko parce que premièrement na mon hôpital très propre. Deuxièmement, accueillant kitoko. Troisièmement, misali zosa ma vraiment malamu. Différence nyomoni bisona hôpital bakanza bon. Eza nango ofele
vraiment ba condition nango eza nango facile le mususu yonde mutu okobenga okokomisa ba condition problématique mais pona biso ba condition ezali facile na ndenge ya mukete. En tout cas boya ebele tozali kaka na mboka ya Belgique tozala mama na biso pe ya 47 ans mwasi kitoko vraiment azali mwasi moko kitoko azali métis azali koluka mobali oyo alobi vraiment mama nanga mobali onga na kozwa na koshwaye na ndenge ya mukete bandeko nanga boya toboyi ba ventrier bandeko nanga zala vraiment sûr que oza na solitude yaka ba mama bazali na kati ya Bruxelles toza pe na papa na biso azanda 39 ans papa ya 39 ans na kati ya Bruxelles bana Bruxelles bobukana te azali wana azali koluka mwa mobali et azali koluka mwasi vraiment mwana mobali moko ya calme boya bobenge bele toza pe na jeune fille na biso ya 36 ans yebe na kati kaka ya Belgique azoluka mobali boko globa ala danoise mais mobali ye wana ya 39 ans ko kenda mwasi ya 36 ans mais bandeko nanga mwasi ya 36 ans azana ba condition na ye mobali pe ya 39 ans ape na ba condition na ye oyo esengai ke bango mibale moye bakutaniza te alors yo ndeko mwasi yo mtoza na âge ya 35 ans 40 ans ndeko na biso mobali alobi ye meme mwasi ya 42 ans akozwa na ye meme mwasi ya se bobenga boya bora tete bandeko mibali baza mingi te basi bazalaka ebele tika ba doute benga osolola bosolola bien vraiment na kati ya France kutu koloba te toza na ba mama ya ba âge nyonso ba papa nanga ya 50 ans zali ya 38 ans zali ya 57 ans 54 ans en tout cas bazali toza pe na papa na biso kuna aza na 59 ans na kati ya France précisément na Paris ye pazali koluka molongani toza pe na papa na biso na kati ya Hollande papa na biso na kati ya Hollande babote sika ezuyo ye pazali koluka molongani bandeko nanga si tezali vraiment kitoko makasi boromona ke la fois passé natangaki ba papa mususu mais balo natangi bango te parce que na minute yo ba papa wana bakomi déjà engagé bazali kotambusa masolo na bango nzamba lola a assisté bango vraiment ekende liboso pona kalate bokozwa ba témoignage bandeko la ngai to kota siko na kati ya lisolo na biso ya lelo o esalami kela danoise aya na liboso na bino vraiment na ekolamsa ba conscience ya ba femme o baza ba veuve bandeko na ngai ezali mbala ya liboso ngai la danoise na ya kolamsa conscience ya ba veuve vraiment ba mama ba tata bandeko na ye kolamsa conscience ya ba veuve ba oyo nyonso bakufelaki mibali bandeko na ngai soki okufeli mobali esali déjà 2 ans passés 3 ans 4 ans 5 ans soki olingi ko renouveler libala na yo kobanga te yaka tokokomisa kombo na yo pourquoi pas kokufela mobali ezali malchance te liwa etangami pona moto nyonso to vraiment ba mama ba tata bandeko to kota na mozindo ya lisolo na biso kaka ndenge bo meseni mwako kwa jus mwako kwa fanta pourquoi pas bandeko nanga lungwila na mwa masanga makasi pona bandeko na biso ba chef coutumier na biso tomela na biso ndeko na biso esalaka bien tomela ça aide depuis ça change un peu des idées quoi bandeko na ngai na ye kobeta lisolo nazana mama na ngai mama abengi biso na mboka musika mboka penza ya musika makasi kuna na kati ya ba États-Unis kuna alobi na ngai la danoise beka ko solola na communauté basunga biso tant mususu pe ndeko mama oya veuve akoyoka biso asunga biso bandeko bino moko bobengaka OK bobengaka to solola après bokoya à la danoise likambo yango eza lokuta eza boye na boye ngai na vandaki na nga bandeko na busy na makambo ya live together naza vraiment busy téléphone na nga ezo benga 24/24 kuna nazo sepela na masolo wana na ndenga mukete toko sa osakana te alors si je prends mon temps siko na yaka so liboso na bino pona na ya ko solo na bino boye alors je veux que boza attentive na lingi te ba commentaire ya pambala
et au sala bien te to sunganaka pandi konanga mama na biso abengi alobi la danoise mekana nu kosolola moi likambo yo esala moi bien na kati ya communauté mama na biso azalaka na mobali na ye basi bakabwana mobali wana azalaka muluba. En tout cas, je m'excuse dans ma déconnexion baluba, mais je n'ai autant école, ouais, voilà. Maman a biso azali congolaise te, azali angolaise, né na Angola, grandi na Angola, mais abala kinde muluba, yango nde sala kieke akine na Kinshasa, ayekola pe lingala, en tout cas le balingala na yepe malam. Après, à partir ya Kinshasa, nzamba sunga ki ye na mobali na ye, bayaki ko se retrouver na États-Unis ndenge ka masolo ezalaka bayokana ki lisusu te bongo ka ndenge ezalaka mobali azonga na kini mais avant mobali wana zonga na Kisasa bayebana ka mobali na ye ayebaka na famille moko boye ya baluba pe bazalaka ko sambela je crois église moko famille wana bazalaka na ngiringiri après famille wana bayaka ko kufela papa na bango balongwe na ngiringiri baye kovanda na soki atuka na bosani soki bomba soki bumbu soki makamoka ya bongo alors papa wana mulu bazalaka na relation na mama wana ya veuve et ko sala ke yende kona biso ya bengi ndeko na ya mobali papa na bango bazalaka na famille moko ya mbongo na kati ya Angola papa na bango atindaka presque baleki na ye mobimba na kati ya Hollande bayaka bana mikie bayaka kotanga ba classe na bango. Après, pe nzamba sungi bango basisaka ba classe, bazupe ba nationalité. Alors, ye oya bengi nga zalaka na souci ke ndeko na ya mobali ami pesaka déjà partir ya âge ya 9 ans. Ami pesaka déjà na makambo itali ba église, ko sambela, ko sunga na kati église, aye pe na Hollande, aye kokota na église ya ba mindele, azali kaka ko sala kaka musala ya nzambe. Mais abandaki nde ko bala nanu te. Alors, ya mona ki anga lobi ndeko na ngai abetika liso na mobali na ndenge babetaka na kati ya ndaku ke tala ndeko frère pasteur tel paix à son âme pour na kufa na kotanga kombo na ete alobi ke no azo bala te yalobi mais ozoyeba na famille wana na Kinshasa wana bana basi o bazaka ya baluba wana mama bango azaka pembe makasi wana bana basi wana bazaka basi kitoko yo monite ke na solola na mama na bango lokwa pe baza bazeve wana na solola mama bango babala moko na bango mama lobaki eza idée ya bien babenga pe na Kinshasa bandeko nanga ba solola pe batuna pe ndeko mobali pe asepela mais eloko yaka kosala ke pasteur wana ya mundele aye aboya ki libala wana aebisi ndeko wana mobali ono ngai nzamba zolakisanga ke libala oyo eza libala moko ya bien te kokende kokota na masolo wana te mais lokola ye ndeko mobali amonaki pe déjà photo ya mwasi avant ya koyebisa pasteur abandaka déjà kosolola na mwasi asangajaka nde aye koyebisa pasteur ya mundele après ale amonaka ngo bien te abali mwasi na ya bengisi ye après ye kosala ke bon dazokata ka mukuse baye mobali aye ko longwa na église wana alongwe na ye ka suite ya kobala mwana mwasi wana longwe baye siko kokende na mboka ya Milouze na mwasi na ye kuna nzamba sungi bango baboti pe bana na bango bana misatu bavandaka bino mo boyebika ba incompréhension eye kokota na kati ya libala wana incompréhension ekoti baye kosala lokola baboyani mais mobali akomaki siko pasteur na kati ya Milouze ba o bayebi alors ekomaki mobali l'air moins compréhension ekoti aye kobima na ndaku sikoyo aye kosala nini akomi kovanda na Paris kaka ndenge ezalaka kosolola na mwasi kobongisa kozongana baye kosala sunde nini ke baye kozongana mais bande kwa mwasi pe baza mo ebele na poto pardon bande kwa mobali baza mo ebele pe na poto ya oya bangolais bakoma ikoyesa mobali lokola libala ngo eza kaka mbutu ekomi nango boye malamu tika kaka mwasi yango mais mobali bande ka koloba ke non ye azo tenir kaka kobondela ka mwasi bazonga na pona alingi te bana na ye bakola sans papa alingi te bana na ye bakola
alingi bana bakola ndenge ya kolaki na papa na ye na mama na ye na kati ya ndako. Donc moko azwa kobondela mwasi mona zongi kaka bongo. Donc ekomeka libala moko kwenda futuka bandeko na ngai. Eye kosala ke eloko eza mystérieux ba yeba te eloko nini eleka na kati wana ti lelo ba mitunaka bon raison et puis vérité ya likambo wana ndenge kanga na yebisaka bino mowe ya sa kufi na ye. Donc oyo nyonso koya koloba ezala famille ya mwasi ezala famille ya mobile ezala mwasi yenda atikali soki akoya koloba vérité oya koloba likambo moye batu ba croire ye à 100% ekozala te parce que mowe nda akufi akei na vérité. Bandeko na ngai ezalaki mukolo moko boye soki mukolo yenga soki mukolo nini ezalaki ka mukolo oyo ke pasteur pe asalaka moi mateya na kati ya église. Pasteur wana abima na ndaku bayebaka te soka bimaka na nani, soka bimaka ye moko, soka bimaka na mwasi, soka bimaka na bakamarade ba linette azaka pasteur oyo bande kolata ba linette. Ba linette na ye etikala na kati ya ndaku na mesa, Bible na ye etikala na kati ya ndaku na mesa, mobali wana abima ayoka na lisusu te. Ezalaki na ne 2015. Non, 2014. Na 2014 bandiko na ngai. Donc mobali abunga. Bato église bazeli pasteur ayate. Et comme il est lendemain, pasteur ayakate, bandeko bazo benga pasteur téléphone, elelara mutu ayamba, elelara lisusu te, bandeko bakoti mo inquiétude. Bon, côté moi si ebite soka bande pe koluka, so bande koluka te, en tout cas bandeko moi si barate. Après bandeko moi si ko benga ye, mais comment tozo yoka ndeko na biso te, ça fait 2 jours. Ya lobi yepe azoko yoka yete, abengi na musala pe balobi ke bamoni yete. Balobi mais okoyi ko vanda boete, il faut ko alerter police. Parce que lobi non moko pa kendaka na ye, azonga ka balobi bien sûr akendaka zonga ka mais akendaka toujours musala et puis akendaka toujours kopesa akendaka na église. Et ko sala ke bande kwa ya mobile na ye moko mwasi bake pa police balobi dispersion de kona bango. Après police babandi koluka bobika ba caméra banini baye komona ke voiture ya bande komema na ndenge ba caméra la kisi et baye komona ke voiture na ezaki liboso ya rivière. Na liboso ya rivière eloko ndeko na bisa lobi ya kokamwa bakuti ndeko mobali pona ezalaki neti na ete ndeko mobali o abungi ça fait 3 jours ou bien 4 jours baye komona ye na kati ya mai alala te me atelema. Bandeko nanga mokili eza na makambo ebele. Mokili eza mokili moko ya mystique. Mokili oyo fo yeba nani yo okobala. Mwasi nini oyo kozala na ye. Mobali nini oyo kozala na ye bandeko na ngai. Mokili oyo ezali mokili ya mystique. Motu na kati ya mai atelemi. Bangola bamoni balobi le mususu azana bomoi. Bakende kotala boye mutu akanga misu atelema azataka mapapa na ewe ya bamibana mibali balataka wana na ete na mapapa na makolo na ndenge azalaki wana kaka atelemi tout droit na kati ya mai. Tambola na mokili omona makambo bandeko na ngai eza somo. Ndeko mobali atelemi na kati ya mai. Ndeko mobali adindi na kati ya ebale. Balobi mon cher landa azwa mbongo ekomi ya yobo yebi nzemba lufula kari. Donc ba sous-marin, ba police, ba policier, ba nani balobi banani o batu o bayaka ko aider tout ba ye wana bakota na mai bamona mutu kilo. Mais mutu azali akotelema bandeko na nga na kati ya mai akufa. Bandeko likamba ngomo balobi likamba boye bamona te. Mais bandeko salama na Toulouse na 2014. Bandeko bazwe bembe wana batombola mutu akufa.
bapanza sango batu bayebi lisolo na Toulouse bazali balela ndeko na biso et puis personnel bakunda ye depuis 2014 soki ndeko mwasi alobi tobetango lelo ezali te parce que tolamusa mapota pasi ya ndeko ndenge aweyaki te mais souci ya famille ezali ke bana ndeko na bango akufa bazalaka su na contact ya bana na ye te. Donc mwana na ya liboso bapesaki na bakombo po na respect ya bana tokoki kotanga bakombo na media te. Donc mwana na ya liboso aza mwana mobali balobi mwana na mobali azwaka penza ndeko na bango makasi yango balingaka na partir ya bana bazala ta pota esala bango babosanaka ta ndeko na bango mais ndeko mama akenda na bana tile bamonaka bana te contact ekatana donc bazali mpe na pasi yango wana balobaki la danoise mekana nuko beta likambo oyo le mosusu ndeko mwasi akozala touché parce que azali na makila na biso makila wana ezali makila ya bangolais bazali na besoin ya bana na bango et puis balobi azala pe reconnaissante ayeba ndenge nini ngai ex mobali nanga asalaka nyonso mpo na ndeko mwasi aya na poto abala ndeko azala reconnaissante ata na yango malgré mabe ezangaka te na libala malgré baproblème ezalaka na basemeke ezangaka te mais ere mosusu tozalaka reconnaissante na moto asali yo bolamu parce que na nzela ya ndeko na biso wana waza veuve bandeko na ye nyonso baya pe na poto bakoma pe kosepela pe na bonheur ya poto yanga lobila danoise toyebi ke toza bato ya mokili ntango mosusu mpe baproblème ezangaka te mais aede biso aluka yo la danoise mpo na yo contacte biso tozala na contact na ye mpo na bana bayeba biso batata mwasi bayeba papa leki na bango bayeba bandeko ya mowei yango wana bandeko na ngai na ye kaka kolamusa conscience na baveuve nyonso bandeko baka wana eza ebele mpo nazali awa naza mpe na papa moko abenganga na Allemagne alobi ke mwasi na ye akufela grand frère na ye mpe na France mwasi wana mpe akata relation akenda mpe na bana bamonaka mpe lisusu bana te yango wana azali kolamusa conscience ya baveuve okomona oza wana osambelaka ntango nyonso oyebaka te mponi olotaka kaka mobali na yo omonaka kaka ozwa mobali boye esimbaka te susi ya mobali na yo esilaka te ntango mosusu ezali parce ke okimisa makila na ye na famille yango omoni abimelaka yo ntango nyonso yo ozokomprendre te abimelaka yo pamba te aza na message azoyebisa yo lakisa bana na nga na famille bandeko kotambolaka na makila ya bato te ata bafamille ya mobali banyokolaki yo lere mowei akufi bayaki na ndaku bazwi biloko nyonso bazwi biloko ya mowei bakei na biloko ya mowei mama papa oyo ozokoyoka biso veuve oyo ozokoyoka biso biloko wana ezali biloko ya mokili ezali biloko ke mutu asali asombi na mbongo me makili oyo ezali kotambola na nzoto ya bana na yo eza na valeur moko te na biloko famille ya mobali bazwaki donc kokata relation wana te parce que ozali komodire bana na yo soki balobi mabe mpo na bana na yo ekoki mpe kozwa bana na yo bokosana te ke nga nasambelaka bakambo wana ekozwa bana na nga te ekozwa bana na yo parce que moto oyo asambelaka akoki kokima na makila ya bato te akoliki komeka kokima te alo kokosa te kokoma te na se ola danoise ekozala sans effet parce que tu pries soko osambelaka réellement okoboya bana wana te bamona batata mwasi na bango okoboya te bana wana bamona bafamille ya papa na bango donc baveuve na yeli bino lelo vraiment beau partager coucou boya ebele na sous le baobab life together boya to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire
ekozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya tokata lien wana toza nanu ebele ba diaspora bozala ebele tolingana entre biso ekozala bien tolongola AVC tolongola ba stress tolongola penza tozala together tala kaka soki tosi toleki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bakena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele veuve baza ebele bazo sala makambo wana ezali na esengo te ezali pe malamu te pona bana lobi bana bakokola baokene kobala bana batata mwasi na bango baokene kobala bana bapapa leki na bango parce que bayebani te le musu mowei pe abotaka bana na basi ebele tangu yo zoko bomba bana na yo oyebi te tangu musu bana wana pe bayebani siko na bandeko na bango te o papa abotaka bakoyeba na ndenge nini tangu baza pa batata mwasi na bango nde batata mwasi na bango baoyebisa bango ke bozalaka pe na bandeko na bino musu bazalaka na Saint-Denis bozalaka pe na bandeko na bino musu bazalaka na London bozalaka pe na bandeko na bino musu bazalaka na Australie bandeko na bino pe musu bazalaka na Japon na pesi bana nyonso ya Japon ba mbote ebele na ndenga mukete oyo basepelaka kolanda sous les baobas na bana Australie ba gros bisous vraiment nzamba lola apambola bino na oyo ndeko na ngai moko aza na kati ya Chine vraiment nzamba lola mona yo ndeko mwasi kimia na kati ya libala na yo bandeko na ngai ezali ndenge wana yangola komona lobi bandeko bakomi kobalana soki likambo wana ekomeli yo mama yo femme veuve tala deja ozalaka na pasi ke mobali no akufa lelo yo kasuke mwana na yo akei kobala mwana ya tata mwasi akei kobota na ndeko na ye ekosala yo pasi pona nini likolo ya kanda mowe isa akufi oyo abandai kosangisa bino asa akei na ye que son âme repose en paix tika bana bamona batata mwasi na bango tika bana ba enjoy na famille ya tata na bango yo likambo nini mama veuve likambo na yo nini vraiment bandeko na ngai ezalaki ebele ya koloba ezali mais na suki na ngai wana na lisolo oyo etouche mamitema ya baveuve bo partager tozali na biso koshite bandeko na nga na zongi lisusu na sous les baobas live together boya ebele na sous les baobas live together bandeko na ngai okozala jamais déçu bandeko na nga parce que bino mo boyebi congolais kala ndenge na lobaki mbaleleki makambu ya elengi boye ayokaka ngo soni alingi ezala anonyme mais makambu oyo ezanga tina ya buzoba yango nde balingaka ezala na polele vraiment soki ezalaki bongo te mbelesi bomoni bandeko na biso ebele pe baye ko témoigner alors nazali koloba yo ndeko mobali yo ndeko mwasi ozali na courage oyo moni vraiment que ozoluka mobali na yo olingi oleka na yo na sous les baobas olakse longi na yo oloba bengala danoise toko filmer yo vraiment ozala na Belgique ozala na France otindeli biso video na yo olobi ke obengi ngai bien to sali na yo audio ou bien otindi video na yo sali video na yo olobi video na ngai yango yo la danoise nazala ajiboy tai na ngai yango yo nazaboy nazoluka mobile sala video na yo ya 5 minutes ya 3 minutes toko lekisa yango na media ba oyo nyonso bazali na kobanga te mwasi mobile olingi olekana sous les baobas number 1 ya la danoise olingi ba peuple amona yo sala video na yo kobanga te ba anonyme pe boya parce que toza vraiment anonyme totanga komba mutu te totanga rara âge na pays to laksaka pe photo mutu te mais ba courage balobi le monde appartient au courageux
bandeko nanga mokilo bato baza bakourage bango nde mutu bazwaka lobiko donc oza na yo courage baviolent babengaka bango sala video na yo eza gratuit tindela danoise tokopublie yango ekozala tokos vraiment botikala balamu bandeko na ngai nalingi bino mingi love bisika biso bizwi bino eyenga elamu vraiment bolanda sous le baoba mais bobosana te lobi eza lundi mpe tokosalaka bana na biso bazonga classe na ndenge ya tokos vraiment botikala malamu wana la danoise vraiment hein ndenge wana ka elekaka moi vert na ya vert rouge vin blanc pour la nini esalaka tokos na ndenge mukete je vous aime beaucoup love bye bye